Bonjour, bonsoir, na bino nyonso bozolanda ngai Stéphanie La Rose na La Rose Show. Lelo vraiment naye akolakisa bino ndenge nini ya kosala contour alati ya elongi. Bo excusez nga vraiment mpona voir parce que naza na kusukusu na ri mais otunisanga biso toyebi ki malili ebandi to se protéger pour malili oyo eza vraiment makasi et vraiment ebeti ngai vraiment. Donc menabaki na kosala toujours vidéo na nga ekotika nga teke mpona sala vidéo mpona lingaka bino mingi. Lelo naye awa vraiment kolakisa bino ndenge nini ya kosala contour, ndenge nini ya kotia poudre alati na elongi. Donc to bozomona elongi na ngai eza vraiment nice pe na tie beauté na ngai bien. Yango na ko partager ngo na bino comment ya kosala yango bolanda. Voilà, tia fond de teint na nga o na tiaki ezalaki milk of magnesia na nga pona ekanga nga pona mafuta ebimanga te. Après na ko pakola fond de teint na nga ya mai o ezali ya marque ezali NW43 yango ndeza couleur na ngai. Siko na nga sala contour na nga sala highlighting na nga ya elongi ndenge na banda kolakisa bino. Et donc aliboso na kosalela ezali marque concealer o ezali plus long wear yango ndeza zosalela eza na couleur ya NC45 yango ndeza zosalela. Na kozwango na kochango na brosse nanga ya flat boye yango ndina otia mukie na tia mukie na brosse nanga kaka mukie boye na otia na se ya misu na ngai bomondi na tia na se ya misu na se ya monoko likolo ya monoko. Après na bandi kobongisa ngo tango ozotiango na sa misu na yo ozala cercle esala lokwa V na se ya misu na yo. Bongo to nazotiangi nazosala yango lokola V na se ya misu na ngai ezosala boye. Ezosala nga lokola V na se ya misu. Après na obenda pe oyo yase ya munoko na benzina oyo ya munoko e koma boye. Tango na silisi na kozwa éponge na ngai oyo eza boye éponge na ngai ya make-up na ko blend yango na ya éponge na ngai oyo ya make-up na bandi ko blend yango bomundi nazo blend yango blend yango parce que éponge ça la kango bien que brosse etika kango banzela mais éponge ça la que ebomba banzela wana nyonso que brosse ekotika kango. C'est ça que utilisation ya sponge. Pardon. Donc on a bien zango bon différence après on a bien tapé o ya ça mon encore. Na benti place nyonso na tiaki yango. Tango na silisi wana na kozwa concealer na nga lisusu oyo ezali ya select cover oyo eza boye eza pe na NC45 ya marque yango mpe so na kosalela. Pardon, excusez nga aza na kusukusu yango bozoka voix na ngai eza boye na kozwa ngo na tiango kaka mokie susu boye na brosse na ngai na bakisi ka pe bisika oyo na blend ba oyo na tiaki liboso na tie susu awa na katikati ya zolo boye omonde na tie. Après na tie awa likolo ya mbunzu tie likolo ya mbunzu blend yango. Tango na silisi na kokanga concealer na nga pe koya te pardon na susu chiffon na ngai oyo na bali susu ko blend encore. Chiffon oyo eza bien vraiment dans le balabini nyonso bosomba ngo neti nga na somba oyo ngai na eBay soki oza na poso nango osombi na eBay eza nango cher te mais edaka biso vraiment mpona kosala contour no na elongi. Bomoni nde na benzi yango susu awa. Après na benzi ya zolo bomoni nazokenda ke na mati après na ke na mbonzo. Tango na sisi et comme ngai siko boye bomoni nde elongi na nga échanger mwa ndambu. Et si la wana te
nakozwa poudre nanga oyo ezali ya poussière oyo naosala ezali NYC oyo ezali New York City yango nde naosalela natia mpe badetail nyonso bakombo yango nyonso na se na moto oyo asepeli nango. Nakozwa brosse na ngai oyo ezali ya Way Technique eza boye ezala vraiment bien nasa nouveau somba brosse oyo eza bien mpona kotiela poudre oyo. Poudre oyo naotia kaka bisika oyo place natie kansila na ngai nde place nakotia poudre na ngai oyo. Naopakola poudre na ngai kaka bisika natiaki kansila so omokaki naopakola ngo na ndenge mpe naosala ve na mati nde naopakola mpe poudre na ngai. Excusez-moi, remettre ça là. Ça les sous bon. La tiens ça mon encore. Et awa. Et la tiens en bonzo. Omunya ndenge chami kitoko. Tant on a silisi la poudre na ngai. Nakozwa sikoyo pardon nakozwa sikoyo foundation na ngai oyo ezali ya mwindu ezali na kombo ya Black Opera eza boye eza lokola rouge à lèvres eza boye na kati eza vraiment mwindu yango nde sikoyo nakozwa avant natia yango naotia monoko nanga boye naotia yango na se ya mikuwa oyo awa na se ya mikuwa oyo ezalaka na kosika na se ya kosika awa na se ya mikuwa wana naobeta yango boye. Mathieu M. Mathieu. Monde Mathieu. Faut de tenanga, pardon. Faut de tenanga il est la tiango. La tienne le col la tienne 1, au tiers 2, au tiers 3. De la tienne. Après au tiers mon col le colo. Ah, attends, si c'est notre brosse nanga oya contour, les aboués. Et on dit les os salés là. Obandi kobenda bisika uti ba poudre na yo. Tant na benzi ba poudre na ngai e kokoma ngai boye. E koma nga boye. Dans celui-ci wana te nakozwa slick na ngai oyo eza boye kosomba ngo ata na boot nazwa slick na ngai naosalela oyo ezali ya mwindu oyo yango nde nazosalela nakotia yango bisika place natie fond de teint na ngai ya mwindu nde bisika nakotia slick oyo ya couleur oyo ya mwindu oyo pardon nakozwa yango donc naopakolaka bisika oyo otiaki poudre na yo ya mwindu. Pardon. Oui, mais tu m'as dit les bandits donc kosukosu mutuni soto. Bobo même battre la boule à ta jaquette parce que ma lit est vraiment ébandé. Au moins ton natiango et comme il est boyé, au moins que comme kito comme il et vandinga est bien, couleur c'est bon. Tant on a celle-ci que siango boyé, na kochasko slick nanga oezali, oezape ya mundo pona kocha pona zolo nangai. Na koza brosse nanga ya mukie pona ko dessiner zolo nanga, brosse ezala ya mukie boyé pona o dessiner zolo na yo. Na ozwa oya mundo oyo ya monde nazo cha. Le monde a dessiné zolo na yo, zolo nanga pardon. Quand on a dessiné zolo nanga, na komanda sko ko blend dans pour na emona na mwindu makasi te. Si que dessiner zolo na ngai et kokoma ngai boye esili wana te na kozwa sikoyo brosse na ngai kaka ya normal boye o koki kotiela yango poudre
nakozwa marque na ngai, marque minérale na couleur ya deep dark na oyo ya mwindu makasi eza boye comme presque esili yango nde nakosalela nakotia yango na brosse na nga boye nasilisi na bandi ko blend na bandi kopakola bisika oyo napakolaki ba oyo ya mwindu na sie nango sikoyo kaka bisika wana yango nde ozopakola yango apozi pe brosse na yo olekisi pe na kingo poza na posa te ke kingo na yo ebima mwindu elongi bimi pembe oza na posa wana te ntango nasilisi nakozwa kaka brosse mo na tie eloko te na oblend sikoyo oyo ezali ya zolo awa to na blend yango omoni ki edimine ekomi boye omoni vraiment ki ekomi kitoko ekomi nga boye ntango esili mpe susu wana te nakozongela slick na ngai oyo ya mwindu oyo oyo nabandaki kosalela oyo nakosalela sikoyo couleur oyo ya gold yango nde nakosalela nakozwa susu brosse na ngai ya mokie ya concealer oyo ezali boye naopakola oyo ya gold oyo bozomona yango nde naopakola naotia yango na katikati ya zolo place bozomona oyo ezali highlighting ngo nde place nakotia yango omoni nde natie ekokoma boye nakozwa susu yango lisusu ndambu naotia yango awa ekomanga boye ekomanga boye ntongo natia yango ezala boye nasilisi wana te nakozwa susu brosse na ngai oyo ezali ya boye mpona kopakola lisusu oyo kaka ya gold nazosalela na slick na nga na couleur oyo ya gold na bapenzaki bosomba slick oyo ezalaka bien fo kozala nango mwana mwasi nyonso mpona kosalela highlighting na yo edaka biso mpona kosala contour mpe donc yango nakozwa yango naopakola yango na nini na brosse na ngai nakotia yango sikoyo likolo matama mpona epesanga mwa konginga moko ya mokie wana omoni nde nazotia yango naotia nka ndenge brosse ezali nazobenda yango nde nazotia naye mpe susu awa natia yango boye nasilisi sikoyo na slick na ngai nakozongela oyo ezali nakotia sikoyo blush na ngai oyo ezali ya marque eza rosé eza boye nalinga blush oyo mingi naotia yango nazwa brosse na nga oyo yango nde natielaka blush na ngai natia yango nasala lokola moko seka mpona nazwa matama na nga oyo omoni nde nazobenda yango nga alingaka vraiment te ke blush na nga ezala rouge makasi nalingaka te donc eza yango opinion ya moto soki olingaka okoki kotia yango na couleur ya rouge eza nango na problème te ndenge nga nasalaka contour na nga ya elongi yango oyo nasilisi nasalaka boye oyo ezali baproduit nasaleli nyonso produit oyo ezali ya marque yango nde nabaki nalakisa bino koma nasalaka contour ya elongi na ngai donc nasalaka yango boye bomoni bien ke kingo na ngai ebimi mwindu te elongi na ngai na kingo na ngai quand même eza couleur ekokani vraiment makasi te mais c'est bon bomona te ke no kingo eza mwindu elongi eza pembe non eza bongo te bomoni nde nasali vraiment elongi na ngai yango oyo botala ndenge evandi nga Merci beaucoup vraiment la temps au bandi nanga na ebandeli pe na suka. J'espère que vidéo oyo nyoso azuma idée ya ndenge nini ya kosala contour na elongi na ye. Donc ce que sepeli na vidéo oyo ko bosana te ko aimer yango et ko sala ngai bien makasi pe ko sala abonner na chaîne nanga ozali ya YouTube et ko sala ngai bien. Bo continuer ko tala nga Stéphanie La Rose ba vidéo ebele ezo ya vraiment awana YouTube. Merci ebele ba bonne année ba
joyeux Noël, pardon, joyeux Noël na bino nyonso bozotalanga so nasali vidéo était avant Noël. Donc joyeux Noël na bino nyonso bozotalanga bo fêter malamu nzambe abatela bino nyonso 2015 à 2000 moko ya kosika ya esengo ezala 2000 moko donc souffrance na Congo ekosila. Merci ebele kobosana te kokende na Facebook nanga ozali Stéphanie Laroche pour na ko aimer page nangai bo aimer page nanga ya Facebook ekosala ngai bien tika commentaire na yo na se awa ekosala bien comme na loba ki bo excusez na vraiment pour na voir mais na baki na kosala vidéo toujours pour na bino po bino de vos ali ba camarades nangai. Donc merci ebele wana to monani à la prochaine tinate et comme na tina.